Salut, mbote na biso nyonso oyo tolandaka chaîne na biso ya Family Bota News TV. Hein? Vraiment, tu es avec c'est un grand plaisir. Il y a qu'on retrouver bien encore. Hein? Parce que salut moi, Nicolo, tout sali. Bémission te tokuta ni tenga na bino vraiment bandi kolanga. Parce qu'il y a plein de choses. Oh, tu as dit que ça la paix. Bah, ma caméra, je suis en privé. Kakande tolobaka biso vraiment to vandaka trotter na YouTube hein YouTube ezaka o eza primordial te pour la biso pour to zana makambo ko sala to zana ba misala ya ko sala vraiment soki eloko ko lobesengi to ya toko ya so pelo ko ezata en tout cas to vandaka parce que o babengi YouTube ezalaka vraiment ya mbote pour la biso na koki koloba yango po moni to zaka wana te pour na ko fonder ba information quand na loba na bino soki pendo zo libaku. Il y a qu'on s'abonner à la chaîne de la Family Bota News TV. Au cause de la jamais décidé au cause de ma cambu ma bête topé ba fausse information parce que tu vends de la kayangote tu as ka bali kambo to yo ki topé to moni na mission to vérifier yango tu as ka pona koloba vraiment yo au côté pour la première fois la chaîne nabiso au s'abonner au cliquer la cloche de notification pour ne rien rater. Hein, vraiment tous on ensemble on a profité couper ça yé moko balobi mama Belvi Kandila patrona na pesi pene bambote bisika puis azwami et puis na ba préparatif nyonso ezali il y a événement na biso ko le kana Bruxelles vraiment nzambe abatela nzambe apambola yo et puis na Family Bota mobimba balobi Family Bota ya surcir hein oyé moko Belvi baka Family Bota c'est mon combat hein? Voilà, et on appelle sa Family Bota de Belvi Kandila patrona. La personne ba gros bisous ba mbote biska pi bozwami. La famille voilà to kobeta li solo oh to eli bon moni titre na ngai bon moni vraiment makamnina loba awa en tout cas eza grave l'air est grave mais après na banda kobeta li solo oh na yeli bino lelo topé en contenu histoire on eli bino lelo na kolukana ko beta non mo mukie to mekana ko fungola mo parenthèse pour la film la biso le kabalbi crème de la noblesse en tout cas film oyo bandi kulanga je vous dis non film oyo en tout cas nzambe ka fa ko ko pambola belle vie nzambe fa pambola belle vie connaît toujours ko pese ba mayele et puis sagesse poazanango mutu oyo kokoma en tout cas eza donné à n'importe qui te Belvi Kandida mais vraiment à pambolo parce que film oyo eza film moko ozomona ke ezo pesa biso ba leçon et un film moko ezo tangisa ba ma miso ba tebe ba lelinga na zuba ba témoignage ya film ne silité la famille to ko sala live Kandida na ba ki to sala ki live na sala liboso siko photo sala live ya mi balé hein j'espère que lelo ou lobi to sala live na sala mi balé pour la film au niveau zo kendele en tout cas ils ont en photo ça live to pe ça va point de vue na so kilo to comme la suka film to koyeba eloko nini ya kosala voilà la famille to coach ce qu'on a mozindo ya likambo na biso o to eli lelo to coach na kati likambo ni to eli awa to eli likambo oyo to mona ki ndeko la biso Yves pana o aza journaliste to pe chroniqueur o asala ka ba émission tout le monde a mingi ayambaka ya Gabi ayambaka mama Teresa bato baza bato ba ka ko finga belle vie mais tout le monde a Yves azalaka la pour la terre ne so ko yambaka bango po ba finga ka belle vie pour na ye ezaka vraiment plaisir pour na ye et lelo tonton la biso tadi ngala pa o a fait émission na Yves en tout cas l'émission a été bien mais quelque part na mona qui ont vraiment qui côté par rapport il y a une question à Yves pour Yves Azam moko on sentir même façon de reposer la question façon de sentir que mutu moko boye azala ngambu ya baba kuka et ça vraiment sans vous mature hein et zo mon et zo la qui ça et zo la famille sur la famille en tout cas pour la cause tomi ko sakate il faut to la vérité auto zo mona. En tout cas, na sais pas qui n'a pas réponse, il y a papa l'absolu t'a dit, mais là au moins l'engana loba, papa t'a dit vraiment il faut qu'on se méfie en tout cas qu'on linga vraiment te qu'on ça quand les mission là Yves, aux hommes parce que Yves a tout moko boye
oyo ayambaka ya Gabi soki lelo Belvi aza sali soki lelo Belvi azofingama makasi to tali la plupart bisika oyo bemission ya Gabi asalaka eleka pa Yves so pa Yves te na Nushka hein, bisika wana MK Mbelu et puis namona kutu les kechu ezara penza lisusu te donc baza bato moko ba cible ya Gabi pour que aka ko finga Belvi ko dénigrer Belvi. Toki sika o Yves azolobela likambo abeti sete. Si je comprends bien, Yves Léo soka ndimi ko sala émission na tonton Tadingala pa c'est par rapport à notre sœur o akele ko filmer parce que alobi yango awa o ya filmer o ezali toilette o asala ke émission aza moko ya famille bota alors yango na Yves ayaki ko sala émission aye vraiment ko tombola yango pona alakisa mabe moko bo eza kata famille bota pe bazala kalango. Mais est-ce que déjà par rapport à bateau nyonso ya baba kuka o basala ka émission mabe pona ko finga Belvi pona ko sala ba makambo ya mabe pona Belvi tope ko ya ko lakisa ton ba chaka Belvi ba kwanga ton ba chaka ba makambo nyonso wana. Est-ce que Yves déjà zoa azo occasion wana ya ko kende ko sala émission na mutu moko ya baba kuka pour que a poser ba question o a poser ki papa tali Yves na salangote pour dire que aïe vraiment pas ce qui na côté na bino bomi mona kalokola boza ba centre bomi mona kalokola ba centre mais tala ndenge lekeli quelque part pour na Yves qui façon moko ya ko défendre ya Gabi pour ya Gabi za moko o ya ye o aya ko célébrer mission à côté ya Kembongo bandiko langa to loba vraiment bo excuser nga pour la voix parce que voix nga vraiment ils ont dérangé nga ozo mona donc Yves chaye wana azaki na bit moko bit nezaki ya ko défendre ya Gabi na le ko wana ba sali pona ya Gabi donc il est tellement azwaka ya Gabi ya Gabi ko finga Belvi ya Gabi ko n'importe quoi pona Belvi ya koti saka mbongo na kati ya nini na ye mbongo na zo ko particulièrement po babaku balingaka bongo alors tonga yo ke loko moko salami pona ya Gabi yango na il fallait ya pour que ayas ko démontrer pe bino pe ta famille bota tala ozomona donc pour moi vraiment tonton tadi mbala sima ko lukasu ko sala be mission ba Yves T parce que Yves aza très monene Yves déjà la sa position na ye nga yango na lobaka ba journaliste to ba chroniqueur o bazalaka toujours pour le moment bazaka ka ba lo baza naître o nga na za naître mais ki naître ne wana ozo la sa façon na ko sala ba émission o la sa vraiment que oui aza naître te aza na ngambu ya boy ba journaliste ande na mona bango ni baza bato bazo kabola bato ozo mona ezalaka bien ko la sa position même na bible balobi muta ko ki ko zala ni chaud ni froid te zaka mabe ce qui coûte na spiritualité bazoboya kozala ni chaud ni froid et bongo biso batamokili bisika moto ezopela bisika eza besoko oza vraiment naître zala yango lakisa yango na façon na kosala musala mais yo zomibenga oza naître mais façon na kosala musala façon na kosala bemission ezolakisa vraiment que position eza boye mais ozokomibenga oza naître non là vraiment c'est archi faux alors bandeko nanga tant on a telle émission on a bâti non il faut vraiment na koloba parce que émission Yves Ndimi ko sala tonto Tadingala pa ezaki ni mingi pona ko dénigrer famille bota a ko bimisa biso pa bimiselema moko o bato ba mona ki pete po ba yeba vraiment que bango pe kuna na ngambo baba lobaka na baba kuka donc il est conscient que na baba kuka ba makama be sala makama mais o ya biso le quoi moko ebimi il faut pas ko talent pour vous montrer que bino pe bozaka na makambo wana donc azola c'est déjà que aza journaliste moko o lelo azolinga ko lobala tonto tadi que aza journaliste aza songi aza ye moko nda aza mutali boso aza songi numéro 1 parce que façon tonto tadi a la émission na ye et eza façon ya la émission te ya benga ka bato ba yaka ko finga na ba émission na ye bato ka ba yaka ko finga nde balekaka bato ka ba yaka pona ko dénigrer Belvi nde balekaka. Mais est-ce que déjà tonton tadi déjà c'est l'émission a bien ici bato ba ko dénigrer si là non même pas ozomona siko yo ko ba benga ye o aza songi babilo ko nyo so créer wana eza ba même ata ba question na yo même façon ko poser ba question na eza classe tiens
Et la façon moko digne te à poser ma question. Quelque part, to bino bo mi benga mi bino boza ba journaliste. Oh bo tangeli yango parce que ndebo lo baba tu ba kaka fongoli caméra a commis ceux qui youtubeur ceux qui nini. Mais au moins bino bato bo tangeli yango. Il faut boye ba pendere ni ya kopesa musala yango pour que bato bana sima ba kolanda bino. Bino moko na bato bo tangeli yango boza na déontologie nango te kwa to loba. Hein? Parce que bozo sala yango bozo ke non mabe. Toke pas tozonge pas boke non mabe. Sikoyo façon na ya koloba Yves eza vraiment kitoko te ata mukete. Na be mission na yo façon saleli ozo ko attaquer kaka o ezali famille bota. Pour toi tu étais là mais na souka ndo ko bimise ke toza na pesa baza bombo comme façon na ko poser ba question eza façon ko luka ko tia ba tuna bombo côté. Eza façon mo ya division de la division. O luka PR moko baseli boseli mission zo lo bana na papa t'a dit on va répondre ah comment tu es un journaliste tu peux dire des choses pareilles donc toi tu veux venir faire l'émission pour que baba ba ko finga ye donc yo e bit nezaki yangwana ozomona tout ça pour que otalama et les chaîne na yo otalama ozo ba vie tant ozo ba bénéficiaire baza bana basi yo posa bénéficiaire. Quand tu appelles Yagabi, ton benga Yagabi, benga maman Teresa, pour que tu finga belle vie, aux aka bénéficiaires, tu gagnes quelque chose par rapport à ça. Ah, alors toi tu as ça, ma comme tout ça, m'ga benga ba ignorance moko be auto tout ça, et ça qui to côté, toi tu as ça ba ignorance moko ezanga tina, likambo yebi nango ça no clair oza conscient, mais ozo ko luka ko poser muninga ozo lungo la tsango muninga na lobaka, mabe moko be oyo moko zo sala. Ozo luka yo omi bomba ma o luka sko let yango batu do makambo yo sala ko luka sko let yango tonto tadi oh yonde muto za na makambo wana bino ba mi bel bokomla ki songi ko le kabala basi liboso te baka songi le pour la bala basi mais lelo ba mi bal Yves yo moko za songi numéro 1 a pas songi numéro 1 lelo ba mafinga soke koti bino boza bato boza na kati o boza toke li sous na place attend la nouche ka garçon ça la bémission la nouche ka télévision il pas ça pareil soit disant avant être mazaka net te to mona to bakanga maman Thérèse pardon kendaka na parquet to mona makambo salama to mona bémission ndenge le cas ozo mona bon la tête da position na bino me boluka ko sala ka loka boza net non boza net te alors tonton t'a dit et le monde ngana loba en tout cas ba 5 lumière na ténèbres ti ozomona donc bozo comprendre que oui eza bien par rapport à ndenge be boseli émission oyepe ko dénoncer moi makambo moko boy o ezaka suka entre biso na famille libota mais oyo ko loba on bolobi na mutu moko o apparaître kaza net mazaka net te azaka kota babakouk parce que l'émission oyo babakouk bakolanda ngo na mo ba vérité o bimi c'est ça lipe bien mais mbala sima en tout cas et kozalanga vraiment intéressante pour la recette émission ba tuka ba Yves parce que baza batu moko baza na ba tête ba traître baza batu moko oyo bangone mutu basala ka kelelo belvi afinga mama kasi o façon à poser lo ba question yangwana te façon à poser ba question aboye pa ba ya gabi soka yambi bango yangwana te à poser ba question aboye te pour dire que baza batu moko boye oyo bangone ba ye ko semer des ordres na kati ya monde ya YouTube ozomona bangoni baza ba profiteur ya ba désordre o et comment la YouTube baza na kati to loba to za la clair to za la net baza na kati alors papa t'a dit vraiment avec beaucoup de respect au biso to pe so famille bota en tout cas ko ngaso ko sala bango émission te pour le temps on sala émission na Yves garçon passe là kana nouchka o sala ki ba finga belle vie le pas ko luka excusez-moi les pas recu ko luka aya ko sala une émission ozomona bazana ba beats na ba moko be ba komi ko luka ko accrocher ba ta famille libota ba accrocher bino ba sala bino be mission pour que ba bimisa makambo ko boy pour que ceux qui ndenge nini ozomona ba komi ko mona ndenga lobi likamba ba chaîne o likamba ba chaîne c'est vrai ba tout nyoso ba komi ko remarquer likamba ba chaîne o ba vie partout et d'aller souter. Alors, beaucoup mieux comprendre, on dit non, to comme ko taper côté pour to sala boy, pour ba lingi na bango ma finga te. Ba tu ba comme ko boya na ba ma finga.
yango lelo bolini bosa accrocher na mo bato ya belle-vie bosala boye po non non. Alors tonton t'a dit tozala vraiment vigilant, tozala vigilant biso bata famille libota sikoyo nengelaki epe kote ya biso bata famille libota famille libota esalanga mpasi komona moko na biso famille libota asali émission ya boye. Alors biso moko bata famille libota toza wana mpona korépondre mabe mpona mpe kosatake na tonton t'a dit. En tout cas bato nga na monaka basalaka makambo ya bongo na mona bango bazala na ba bakuki bayende kokosaki baza ba famille libota parce que si vraiment tu es famille libota ya solo jamais okoya koloba n'importe quoi nde na moni na ba commentaire ya bandeko na biso moko to mibale o batie wana o mosusu kuta parvenir koloba ki alingaka tonton t'a dit te po ede po ya pembe na belle-vie asala basala boye. En tout cas moto alobi likambo bongo oza conscient oyebi na so s'adresser na yo moto alobi likambo wana. En tout cas na comprendre lelo ke ozaka famille libota te na comprendre on ba dire na ozaka famille libota te parce que ozaka ka même mutu wana au moins na ba chaîne sa famille libota o commentaka mabe o commenta jamais malamu yo commentaka mabe. Alors on a celle ba analyse na comprendre que ozambu mabe na kata famille libota ozambu mutu moko yo moko miyebi tina lo baboyebi ozambu mabe na kata famille libota e koki ozaka no abakuku oyaka kosala biso lokola osabisi lokola ba je moko boye pour que kako osalir kombo ya famille libota. Alors to comprendre yo to comprendre qui tu es parce que ba parole no bimisi ya koloba na tonton t'a dit ngala lingaka yo te oza boye depuis ya pembe na ba video yo confirmer maloba o Iva lobi yo kati maloba o Iva lobi alobi on poigne eza nango lokuta ndenge vraiment alobi on alambi yango pe boye ko ba ta famille libota bazoloba ke eza lokuta. C'est leur façon de faire les émissions. C'est leur façon de composer des questions pour le kabacha moi loko moko moi division moko be quatre na bateau peut-être bazala ngona motem ba bimicité. Ozomona ba le kabat créer loko moko be ka pour que bino pe bozala ba division ndenge diviser uti ko sala manakati ya ngambu ya baba kuko. Tout le monde qui divise salamaki ya ba mamu tout le monde qui m'a bébé salamaki. Alors pour ça ba ngo ezapé famille libota quand on a trouble de wana et loko moko te za na kata famille libota o ba ko luka ko yinda tonton t'a dit ba ko sala ngote mais il va na ba biloko bongo makambo ya ntolo ba yango yo lelo ba beti lisola liza pour dire que bato moko boye eza ye moko paza di nombre ya bato balobela ki komba liza ke liza longwe liza ki osabe mission tala niveau ya Yves Ndenga Zoloba ngape na tala ki liza o ngape na mona ki émission moko be na tala ki pe liza lobaki donc osomo ngape na mona ki donc azo ko consommer payer pas tala ki mais liza tikali ko leka na télévision te pour dire que baza bato moko bazo créer ba histoire ozomona bazo créer ba histoire moko ya mabe pour na kako saluer image ya bato baza ba ta famille libota to ya ba comédien ba Yves baza parmi bato wana mais azo luka ko sala émission toko beng sa papa t'a dit pour que a créer loko moko boy abimise loko moko boy contre famille libota. Alors yo za famille libota jamais ko kota la ba dire wana yo pour confirmer tant t'a dit ça msane madame la kata famille libota azo tila biso ba nini asala comme ça ni malamu akoluka ko écarter ba ninga pourquoi ce qui est moko belvel lobi ka lingi bato ma finga te pembe na ye bongo ya tonto t'a dit ezani na kati oh ya koluka kabola batu quand même tous à la batu et moi tous à la batu ben nini tozo sala pourquoi agir de la manière au mi bengi famille libota mais oser quoi attaquer journaliste moko o to ba positionner ka azambu to moka yambaka bato ba finga ka belle vie aye pas lobby likamba bongo yo pas tant que famille libota oye pour confirmer la commentaire non tu n'es pas famille libota tu n'es pas famille libota parce que famille libota ezala bongo te banda kala yo linga tonto t'a dit pourquoi pas benga yo lobango osele que Micha il va ça là pour que yo ko tia commentaire à bongo mais tu es méchant ou méchant, je sais pas. Ce que moi c'est au mobile. Vraiment, ça fait très mal. Hein? Ben, ça fait très mal. Et donc, ça la passe. Voilà la famille en Canada qui est balabiso vraiment. Ce que les gens, ma parole, la biso, au limbi, sa biso. Ce qui peut s'épeler en tout cas, au s'abonner, au partager,
o like ko sala biso bien to bo sala te ko tala film na biso vraiment o ekoti e ko kota lelo balobi vraiment film mo ki to ko to landa ngo na bokebi nyonso menga na bino tokoya kosala analyse ya film na biso vraiment l'épisode oyo ezokota lelo tokosala analyse moko ya kitoko ya monene nga na bino et puis tokosalaka su analyse ya suka. Voilà la famille, quant à moi je vous laisse et on se retrouvera à la prochaine vidéo nayebi ke tokoya tokozala so bomoni ke na sala émission te kande na lobaka biso toyaka pamba te toyaka so tomoni eloko koloba eza yango toyaka koloba nga nazala te mpona kofonde baémission na loba na bino eloko moko benayaka mpona fonde na osala yango te so namoni eloko esepesi nga naya koloba nde nakoya koloba parce que biso toyela YouTube mpona mbongo te toyela YouTube toye kosala mosala mpona kodefendre oyo ezali belle vie kandila patrona mpo tozala bamisala oyo tosalaka bisika tozali donc ezalaka vraiment primordial mpona biso te mais mosala na biso toya kodefendre belle vie na solo na bosolo avec amour et sincère. Vraiment bandeko na nga bo rester toujours branché na chaîne na biso ya famille Libota News TV bokozala jamais déçu bo continuer ko consommer film na biso ya crime de la noblesse et kosala biso bien. Voilà la famille, je vous laisse et je vous dis bye bye.